frères et sœurs dans le Seigneur. Mbote na bino partout bozali bino to mesana bolanda ngai. Nazongi sur lelo pote napesa bino message moko concernant ba offrande ko semer et puis na ba don est-ce que ça biblique. Pourquoi bande ko ngai na précipité pour na ko pesa bino message oyo? Parce que namoni parmi batu oyo, batu taki tolo, que ba prêchera bino makamalukuta, ba ko semer, offrande, dîme, tout ça, et ça biblique te. Namoni moko na Bruxelles à revenir peut-être à la raison pour aligner peut-être comme ça l'église. Nayoki yazolo bake ministère to église ou ezangi mbongo eza ministère te. Alors abani ko se contredire. Alors, ndeko nangai, poto banda tokotanga na Biblia, na 2 Timothée 2:15, je lis au nom de Jésus-Christ. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ndeko, biso basa na Nzambe toza appelé yako dispenser parole ya vérité mais yako kenina boyete. C'est pour cela bande kuna senga kanabino bolandaka ngai te botalaka ngai te mais bolandaka botalaka ndeba verset biblique. Il faut que les versets bibliques parlent. Alors mes frères et sœurs dans le Seigneur, ces gens-là ne comprennent pas les Écritures, mais ils sont en train d'ensorceler les enfants de Dieu. Ce sont des fornicateurs de l'évangile. Ils n'ont même pas mandat de prêcher la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il serait injuste de votre part de bénéficier des services et des activités de l'Église sans prendre part aux frais de la communauté. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous accorde la sagesse dans ce domaine si vous vous situez dans ces cas. Frères et sœurs en Christ, vous devez lire chaque passage de l'Écriture dans son contexte si vous voulez comprendre sa véritable signification. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui la Bible est méprisée ou du moins ignorée. La morale chrétienne est abandonnée. Frères et sœurs en Christ, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ministère oyo to église oyo ezanga mbongo ezali ministère te. Bomoni ngai ta unakendaka na Sergi Saint-Christophe na poche nanga moko na utilisaki au moins plus de 200 € ya kosalaka ba va et vient ya essence na batanyon so o délivrance zwa kanga. Alors bambongo wana a priori ngana bimisaki ya poche nanga mais bambongo wana a priori eza bambongo ya église ou alors ya ministère et utaka na ba poche ya bandimi. Alors, mes chers frères et sœurs, tokota la polo alobi nini azolo banabiso la manière de donner. Boko mona ndeko na opesa bino ba verset biblique, mais lokola ngai minute na ngeza na ka mingi te, na kosenga na bino soko zu verset biblique ndeko, fongola Bible otanga ete yayo. La manière de donner. Le Nouveau Testament nous renseigne sur la manière de donner. Sans développement, nous rappelons un certain nombre de textes bibliques à ce sujet. 1. Donner avec discrétion. Matthieu 6, 1 à 4. Ndekozwa Bible na yo, rubrique ezali donner avec discrétion parce que délivrance, tout le salut est individuel. 2. Donner joyeusement. Romains 12, 8. 3. Donner régulièrement.
pas de temps en temps, mais régulièrement. 1 Corinthiens 16, 2. 4. Donner volontairement. 2 Corinthiens 8, 3. 5. Donner selon ses moyens. 2 Corinthiens 8, 3. 6. Donner sincèrement. 2 Corinthiens 8, 8. 7. Abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Bande konangai. Oyo nyonso Paulo azoloba donner. Azosa la référence na nini. Ndeko nanga esengeli yo yeba liloba. Tangu Paulo azoloba wa donner, que chacun donne. Azo parler na mbongo, azo parler na bofrande, azo parler na ko semer, azo parler na ba don. Pour vous dire que offrande, ko semer, ba don ezali biblique. Ndeko nangai eloko nyonso yo fele ezaka na avantage te pe ezalaka na esengo te. Alors, tolobaki 7 abondamment. 8. Donner de bon cœur. Colossiens 3, 23. Alors, bandeko, tokotanga sikoyo na Marc 12, 41, 44, oyo Jésus-Christ a bengi yango sacrifice. Mes chers frères et sœurs, tokotanga na Marc 12, 41 à 44. Sacrifice signifie dans la Bible renoncer volontairement à quelque chose. Mes chers frères et sœurs, sacrifice signifie dans la Bible renoncer volontairement à quelque chose. Dieu ne donne que par des voies de sacrifice. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne donne pas sans sacrifice. Dieu donne que par des voies de sacrifice. Alors, tokotanga sikona Marc 12, 41 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regarda comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, comme ce qu'on a 42. Il vint aussi une pauvre veuve et lui mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Donc, comme il a 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Donc, comme il y a 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pambate bango nyonso ba pesi mbongo oyo bazalaki na yango posate. Kasi ye nakokelela na ye apesi mosolo nyonso mbongo oyo akokaki kobikela na yango. Ndeko na ngai namoni na YouTube ndeko moko aza ko interroger pasteur mususu wana baza ko seka balobi ba pasteur ba yebisaka bango basalaka sacrifice kopesa biloko nyonso ndaku ba télévision biloko tout ndeko bobimaka ba distraction bobimaka vraiment na ba distraction. Sacrifice awa elingi koloba nini oyo eswaka na motema mais avec joie. Ezosala yo pasi mais avec joie. Ngana sina tinda nièce nanga sala sacrifice na église na bango. Asala yango pe bota ba fruit. Bande ko ngai Dieu ne donne rien sans sacrifice. Dieu donne que par des voies de sacrifice. Balobi na yo te ke ozo ba frigo na yo bale biloko nyonso ba voiture o pesa te. Balobi pesa oyoyo ezo sala yo pasi na motema mais ezala avec joie. Bomoni mama wana pourquoi Jésus-Christ a commissionné? Jésus-Christ a lobi ke nyonso ya zala ki nango po asomba lipa. Mais azu nyonso a pesi yango avec joie. Mais bato mbongo o ba yeki na ba $2000 ba $5000 ba pesi o ba ko pesa ba mbongo mususu ba zongi na ona ndako. Balobi na yo te ke yo so okay ozonga na mbongo na ndako te ko zonga na yango. Mais ici on parle des sacrifices de konangai.
ndeko bayaki koyebisa bino ke bokende na église ya bâtiment te, botiaka bofrande te, bopesaka badon te, bosemaka te. Yango na bandeko na ngai ebele bazomona pasi ya kosakana te po balandaki mateya oyo eza conforme na parole de Dieu te. Ndeko yo talaka ba verset yo muto koyeba soki okopesa to okopesa na yo te. Mes frères, sœurs et sœurs en Christ, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul souligne la généralisation de l'offrande à chaque membre de l'Église par l'expression que chacun donne. Tokotanga na 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Mes chers frères et sœurs, Oyo Bible mutezolo bana yo yango que les premiers jours de la semaine, il faut soit par na yo po oyeba okosala ndenge nini na église na yo to na ministère na yo. Mais bande ko nanga ibatu wana nyonso tango balobaka na bino ba vrai verset biblique ba bomba kango balobaka na bino ngote bazoki no lokaka ba verset mususu ezo parler ba don mais ezo parler la manière de donner te. Bande ko tokotanga na Actes des Apôtres 28 verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans verset 30 balobi boy, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir. 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Bande konangai, tomoni apôtre Paul à Rome, apôtre Paul ne travaille pas. Mais apôtre Paul a sali 2 ans yemoko sa moisi. Mais apôtre Paul a banako liandiri nini. Ba croyant ya moma wana, bango mutu wane ko lesa ye, bango mutu wane ko letsa ye, bango mutu wane ko sala tout pour na apôtre Paul parce que apôtre Paul tango avana ki 2 ans wana na Rome, apôtre Paul a banako salati. Abanako lianini. Makamu nyonso ba déplacement na ye ezaki na maboko ya bana na nzambe. Et puis bana nzambe wana babana ko pambo mana ndinga kusakana te. Alors ndeko nanga ngana zolo bantangi la yokaka oyo verset biblique ezako loba. Yonde mutoko yeba soki ko chango na pratique to ko chango en pratique te parce que il y a pas d'obligation na kati ya parole de Dieu. Bande konangai tokotala na Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1 à 4. Le centenier Corneille, premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit accordé à d'autres païens. Lisez dans Actes 10, 1 à 4. Moi, je n'ai pas de parce que batan et vous allez. Alors, nous avons un verset Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ndeko soki ozui Biblia na yo otangi na verset wana nyonso ozoko yoka ndenge nini Corneille asalisaki batu ndenge nini ange aiko répondre ye pona oyo ye abanako pesa ndeko nangai donner et utaka na amour. Donner et utaka na amour. Alors bandeko toza kotanga sikoyo ngana kotanga yango te parce que temps pesé za penza mingite. Mais bino bokotanga ngo epa yozali. Ndeko lukaka otanga ka parole pe o comprenaka. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tanga ka ndeko oyebaka Biblia ezako lobanini, sino te babanda kokosaka yo ndeko nangai. Zwa Biblia na yo otanga la guérison des lépreux, Matthieu 8, 1 à 4. Jésus dit aux lépreux, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente ton offrande. Offrande des amakabo. Jésus-Christ a biki si lépreux wana. Abina ye kolobana mutute, mais zwa makabo na yo, kende ko pesa yango, pa ya musali na nzambe. Kende ko pesa mbongo,
pa ya musala nzambe. Jésus-Christ a outé ko prier pour na guérisseur wana biki alobi na ye kende ko pesa. Ndeko na ngai yo kolanda mutu wana soka uta pa wapi to yo kolanda Biblia. Ndeko na ngai yango na bato belé o bolanda ki mateya ya sataniste wana bozana ba pasi bokangi maboko sikoko kanga maboko wana ebandi ko peso pasi. Mususu azo souffrir na ninga osakana te mais le frère azo kanga maboko a préféré na ye a souffrir que akende po na koseme. Ndeko na ngai tozo tanga lisusu awa na Actes des Apôtres 5 1 à 11. Bomonaki histoire Anania na Safira. Anania na Safira baute côté ka propriété terrain tout ça terrain ton lupango. Ceux qui battent on a 10 000 euros, on va préférer baloba tout que on a 100 000 euros ou bien 100 euros. Parce que na euro wana il faut ba pesa ba offrande volontaire pour aider l'église. Bango babuka ki lokuta na kimotema mabe na maboko makasi et memaki bango na liwa. Soki bolandi liwa ya Anania et Safira e utaki na makambo ya mbongo. Bandeko na ngai tozo tanga na 1 Timothée 6:18. Na 1 Timothée 10:18 balobi boye. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Ndeko wana ezana 1 Timothée 6:18. Mais ndeko na ngai nakosenga na yo otanga susu na 2 Corinthiens 9:8 na kati ya ndako parce que awanga na uzapena minute belete otanga na 2 Corinthiens 9:8 fongola Biblia na yo nde eluba na yo nini yo kosala. Mes chers frères et sœurs, Dieu en priorité. Dieu en priorité. Parce que les chrétiens aspirent à aimer Dieu de tout son cœur et à le servir en premier. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu 6:33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ndeko, lukananu, obongisa, oyo ezali pona makamuna nzambe, et oyo etikali nzambe akosala nini akopesa. Bandeko na ngai, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9:7 que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ndeko na ngai, awa bazolo bila makamu nini? Bazolo bila makamu mbongo, uyo bazolo makamu susu. Awa bazolo bila makamu mbongo. Balobi que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ndeko na ngai, yo okotanga ona Biblia, ndenge azolo bila bofrande. Pesa ndeko avec joie. Bible mtezo ba onga ite. Alors mes chers frères et sœurs, ceux qui ont lu Biblia na yo, ok kotanga na Philippiens 10, 15 à 16. Okomona ndeko na ngai ba Philippiens ndenge Paul akena ye. Mi baza ko landisa ye mabonza, badon, koseme me Paul akei. Baza ko landisa yango. Alors ndeko na ngai po yo yeba zwa Bible na yo na Philippiens 10, 15 à 16 otanga oko comprendre ndeko na nga makambo nini balobi kuna. Ndeko na ngai il faut koyeba ke eloko nyonso yo fele ezalaka eloko te. Na Bible eza ko loba na biso il faut to pesa ba offrande, il faut to semaka, il faut to pesa ka ba don. Ndeko na ngai hôpital yo fele eza na mboka nini? Awa na France, même ko keni ko suba pamba oyoyo, il faut ofuta. Ndeko tango biso to délivrer ka moto. Neti maman ko benga do aux États-Unis. Abenginga azunga 3 heures du temps. Ndeko nga za serviteur de Dieu, na serviteur à moto te. 3 heures du temps. Donc naza ndikamona mususu ya kusala te, nazo yokaka ye wana consultation. Nanu to bandi travail ya délivrance te.
ndeko 3h 4h du temps naza koyoka yekaka tozaki balere ni 3h du matin. Alors bandeko nanga tango siko tongo banda délivrance milimo oyo ya ye tango banda ko attaquer ngai naza ko bundela ngo menga pe naza pe na bana te bandeko nanga ye do yo ye pa na ngai ponga nde naza mosali na yo par exemple na bomaka nzoto nanga na kina ko bundaka na milimo oyo ya yo wana kako fele. Mais naza na voiture ko konotalaka bato bazo belate funa cha essence funa sirango funa réparer yango naza na ndako pe ona futaka ba charge ndeko na ngai il faut ko sala ka choix na yo soko monike ndenge bato ba yibisa bino ke délivrance ezo fele po bango ba yibi yango te ndeko na ngai na ko conseiller yo ole yo ya pa na nga oza libre kende na yo pa ya bato wana balobaka délivrance ofele ba délivrer yo olie oya ko luka ba problème oya ko embrouiller nga pour rien. Parce que délivrance ezo zwa biso passe ya kusakana te. Il faut aussi la suivi na mutuana ba bloka ye ba sale ba consécration ba bete bimake na nzuto makamu ya ndenge na ndenge. Tozo mona ba pasteur mususu ba komotambo na ba chaise roulante. Bongo yo ya pananga opesa nga musala tango na osisa musala yo kimi mende ko nango yeko bakisa passe na yebite soki bana na yo ba kozwa mapamboli to yeko luka makamu nini. Ndeko nanga boyo kanga bien. Ngana souffrir na musalo ya délivrance bato baleka kawa ba yiba résultat mais soki yo ye apa na ngai yo kanga bien ndeko naza boyete na ko négocier soko yo ye po basalo musala Mateya ils ont fait là délivrance la refélete prêcher la parole ils ont fait là mais délivrance la refélete parce que hôpital yo fait les arrêter soki un hôpital physique awa consultation même na cabinet ya docteur kaso futate ya ma futate Nasoko sate, ce que nous avons commenté, mais tala le verset biblique. Dans un bâtiment belé, baya pananga, ayene longa mawa, aza komona pasi andenge na ndenge. Tango, aomona kaba niko bika, akimi, parce que belé, ba Léonie, ba Bonaventure, ba Gilbert Longo, ba Georgette, ba Marceline na Suisse, ba Levita, ba Annie Mangbaou, Pelé kwa ngoyi, base belé, nako tanga ba honesté. Tango akoya mais faut mona mutu ndinga zolomba mais tango azomona semino to bandi abandi ko mona bien tango to sala ba 1 mois 2 mois na yewa na kimi et il faut s'attendre na réussite parce que Satan moni ye nzambe pa moni ye et tango akokenda zu réussite akoya lisusu pa na ngai te akoluka nini akende ko kosa et pas un pasteur wana entre temps koto atiki litige. Tango okende pa pasteur wana akobimisa pasteur wana ki ayebi lobate akobonde la ndenge nyonso koki ezo simbate nzokande parce que atikaki litige kuna azalaki ba péché ndenge na ndenge ayeli lisusu ko péché ndeko nanga est-ce que nzambe akopambola yo na comportement ozo ko affiché wana est-ce que Satan amoni yo te nga vali nanga mena sala ki musala ngai ndeko ngai na ye pona ko fongola conformément na ba oyo batwana ndenge baloba na bino ndenge bakosaka bino ndenge bachaka bino na berere tango bazolo na bino bokeni na église a batimate verset biblique o bazoki za yango te mais yo lokolo yebino parole te ondimi ndeko bakosa yo ndeko yo kende ki église offrande eza biblique ko semer eza biblique don eza ko pesa ba don eza biblique ndeko na ngai yo moto kende ki église ngaza nanga pasteur missionnaire soki balobi na bino bo pesa mbongo ya salle ndeko kokima te luka mbongo bo futa salle parce que salle wana eza ya pasteur te eza ya prophète te eza ya docteur te eza ya kolo nango atie na location po bino bo sambelaka. Alors yo soki oza égoïste oza maboko makasi oliko bimisa ko fongola maboko te ndeko na ngai yeba ke kozala toujours na pasi ndeko na ngai nazalaki na nani na disciple nanga azana Kinshasa c'est un politicien mokomso akesuki na evre tango ake kuna akokuta na ndeko moko boye kulutu na ye tango ndiko kabwana akoti ya pesi veste sapatu ne lo moko boye ayebisi kulutu na lobi mais yo kenda de ozali na retraite pona nyozo pesa na biloko boye ngamto ko kabela yo kulutu na yebisi tala kabaka abi kabaka ko kaba efongola kama belé kabaka
oyebi ke disciple wata wafandi atali ayebisi nani papa wana abina ye en tout cas pasteur na biso alobai na biso tous la riche en bonnes œuvres azu version na uta kotanga apesi yango alabi omoni pasteur na bino kosaki te zala riche na kokaba ndeko na ngai biso ozana basere mosusu ayaka oh papa na kopesa dim nga bite dim biso presa monte abite papa nga dim na ngai fongo na banzele ebele ndeko na nga sikoyo mwasi wana soko apesi dim na ye apêché te bino bo répondre nga soko apêché yo zo yebise mama papesa ka soko dim te abite papa nga dim fongo na ba bebele j'ai reçu derrière na ndako une femme universitaire soki licenciée abi papa nga muta opekisa nga nzela na ba dim azate parce que dim e fongola nga makambo ebele donc ezala yo pasta okopekisa nga ngote bon est-ce que mama wana na tuna bino soki ye azui mbongo na ye apesi na dim est-ce que mama na péché nga na kobenga ngwa seme mais ye alobi nga eza dim azui pena mbongo na ye apesi bande ko na ngai boyoka ngai eloko nyonso ya ofele ezaka na valeur mokote soki ndeko basali yo délivrance okoki soki opesa offrande pesa don mais seme ko seme zelo ko mususu soki o seme soki otali gravité a pasi na yo ndeko salila yango sacrifice naza mosali na nzambe na lobi na yo sala yango sacrifice ngana tinda kame ba nièce oyo nga basambela baza pa na ngai te suivi pa na ngai te na yebisa bango na église na bino bosala sacrifice bozoka 1300 pesa 800 bien 900 ni loko bozo senga bino bomona e basala yango pe bamona ba résultat mais bazo pesa on pa na ngai te mais ngana za recommander bango basala yango na ba église na bango na ba pasteur na bango ndeko na ngai mutu oyo azoloba na yo kutuke ko kende église a bâtiment te ko sala ka boyete soko landi ye o mona kaza adversaire il n'est même pas chrétien mais ndeko lukula maloba penza nzambe belé boyebité ezo pesa pasi aza chrétien te aza chrétien te c'est un anniversaire mais ndeko na prometaki bino batu bolinga makama nzambe na ko pesa kabino penza ba pluie ya maloba ya nzambe yango na lobaki na bino soki yo ozolandanga to ndeko na yo alingaka liloba na droite omona bakoma s'abonner yo fina kaka wana pa soki kana bimisi ekoya pa na yo mbala moko bani kotala surtout ndenge nazoloba na bino boye bon na janvier bokomona mate ya bandeko nanga ebele donc yo zalaka ka na zalaka ka prida pona olandaka mateya bandeko nangai na bandi vous êtes suffisamment éclairé boyo kangai te mais bolanda oyo nyonso makomi ezali soki ndeko oyoko pesa musala na nzambe musala ya délivrance ochaye abundaka na biloko na oyo mabe bongo osilisi okimi ndeko nanga ozwi na yo bénédiction te délivrance nyonso basalaki yo ekokwela se mai pe okotela kati ya malédiction parce que osakani na maloba ya nzambe pe osakani na musala na nzambe soki ndeko na ngai yo yebike epai boye okene basalo délivrance okoseme ndeko ba pasteur batu wana oyo soki ba frère soki ba nani oyo basalaka ba délivrance yo fele tala na YouTube okomona bango benga bango basala musala pa na yo oleke oya ko bakisa lisusu ba péché to ba malédiction et pa nanga. Donc ndeko vous êtes suffisamment éclairé parce que tanga saka musala nanga ba oyo ba yebinga ba oyo ba lekinga ba leka awa ba monaka ndenge nini na salaka suivi ndenge nini na leksa mutu loba po abika ndenge nini na leksa mutu ndenge ko prier ndenge nini na loba mutu ke ndeko supplication eza prière te supplication eza ko lela tala ndenge ko sala lango na ko leksa ti mutu pinata ngo ofanda boyeba amona kaka subitement abiki bandeko nzambe apambola bino tokutani à la prochaine occasion na banzi lelo tolobi bozo suba video mosusu na kombo na Yesu na tiki bino amen.